Chers abonnés, bonjour, bonsoir. Vous avez belé Bozolanda Canal Congo TV. Tout Bino, merci. Encore une fois pour la fidélité Nabino, confiance Nabino, na chaîne Nabino Obozolinga Mingi Canal Congo TV. Vous s'abonner et belé comme d'habitude. Vous continuer à s'abonner, vous faire abonner d'autres pour que Bango puisse informer en temps réel par rapport à l'événement où ils ont na République démocratique du Congo et partout à travers le monde. Toza na Kinshasa, besoin de partir à Kinshasa, mais vous avez solo et Sud Kivu, vous avez solo et Minembwe à Congo. Ndenge tozolo ba boye bandeko batali boza ebele boyebi ko dossier ya Minembwe eza ko susciter par réaction ebele. Est-ce que dossier ya Minembwe wana eza balkanisation oyo babanda ko loba banda kala Lumumba loba yango batu ebele balobeli yango na sima na dernière minute awa Cardinal Ambongo auti ko betela yango c'était Denis Mukwege auti ko loba yango Fayulu auti ko loba yango baso ko senga toujours que l'État congolais a la maïre parce que les pays voisins baza ko sala jeu moko boye na ba puissance étrangère pour que baye ba ko kabola mboka au République démocratique du Congo. Est-ce que ndenge tozolo ba boye plan wana est déjà appliqué? Ndenge tozolo ba boye est-ce que plan wana est déjà mis en marche? Est-ce que ndenge tozolo ba boye Minembwe wana obazoko lo babozoko yoka? Est-ce que yangonde ezali balkanisation porte d'entrée batouana bakoti pour que ba balkaniser République démocratique du Congo. Tozo ka quelques minutes obeta masolo oyo. Je vous dis que zappez surtout pas yoka ba vérité za robima dossier ya Minembwe. Minembwe za na territoire ya Fizi. Eza na Sud Kivu. Eza mabele ya ba Congo, eza na kati ya République démocratique du Congo. Ndenge tozo ba boye ba conflit et salama kuna ya kosakana te. Conflit salama ndenge nini ba Congolais bazali oyo bazali ba autochtone batu ya mboka wana. Mais bandeko na biso ba Rwandais Bauta na Rwanda bakima baya na ngambo ya République démocratique du Congo boyebi ke baza na est wana belé Sud Kivu baza na est ya République démocratique du Congo baboti kaka wana baza ko réclamer nationalité kaka wana ebele bakoma na bango neti ba Congolais. Mais non lelo guerre eza ko salema baza ko loba nini ke batu wana baza minoritaire bato bakima na Rwanda baya na Congo pendant des années baza ko bota baza minoritaire et batu wana baza ko boma bango. Ceux qui babomi bango boyoki que makelele salemi bana baza ko boma bango bato wana ebele ba se constituer ba groupes armés parce que ba groupes armés mususu eza ba congolais mususu eza ba pays étrangers nde baye ba créer ba groupes armés na kati ya République démocratique du Congo et selon ba information il est déjà ebele que bato wana ba ya mission na vidéo moko na mte so fana tira binongo botala boyoka ndenge soda moko mokonzi ya Rwanda aza koloba pona nini bango bakenda ko bunda libanda po bango balobi ke na Rwanda eza mukie c'est que ko bunda na mboka mususu boko comprendre ba image na kotia ba image wana botala boza pété parce que boko la image wana no Rwanda ni ruto ntabo twashira mu bisasu hiryiyo kuko bafite ibihugu binini bibazo byacu tukabirangiza kandi abamotari nta kibazo bibateye ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi rebero jari hehe ubwo ni nko kurwanira muri saro yawe hari umwana dushaka kumugwira hari umugore dushaka kumuhirimira hari televiziyo mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Dossier Minembwe na ibisi bino keza ko susciter ba réaction. Alors conflit intercommunautaire ekota na kati ya Minembwe na 2016 bato bele bakufaki une centaine ya bato bakufa kana dossier wana mabele za ko welama mais ba congolais baza ba kolo mabele bato ba yewana ba vandi wana ba umeli wana bango pe so ba kolo mabele parce que ba umeli alors nana rotia kimena makambo wana ezali l'état congolais mais nini tomoni mikolo uti ko leka depuis dimanche ministre de la défense Emengo Imukena Azaria Souroubé Roza ministre de la décentralisation na ba député ba kei na est bazo benga bango ba resa la caravane de paix ba kiko loka kimia ba kendaki pe na Minembwe bozo mona ba image ba kendaki ko sani na Minembwe subitement to moni Minembwe et comme na bourgmestre ya commune rurale à Minembwe et loko wana créé tolé le nom de tolo baboye Bitakwira Justin Bitakwira a lobby penza bien a lobby que oyo ministre de la défense Emengo Imukena ke ko sala kuna ezali haute trahison. Oyo ministre ya défense ke ko sala kuna ezali haute trahison maloba wana ya nani ya Justin Bitakwira wazaki ministre ya développement rural obo monaki na poste Vital Kamerhe azama mukuse boye ye wana nde azali notable ya Sud Kivu azaka pe ancien député azaka na UNC azaka mta Vital Kamerhe
alobi yango haut et fort. Alors bato ebele ba moni mabe misusu to ba attaquer ba critiquer même ambassadeur il y a Nations Unies, il y a États-Unis. Oyo akendaki pe kuna na minembwe. Ba critiquer pe sous Leila Zerugui, secrétaire général représentante spéciale, il y a secrétaire général il y a Nations Unies en RDC Monisco, chef ya Monisco, la dame là, Leila Zerugui ba critiquer pays. Ni nezo koleka autour ya makambo minembwe. Est-ce que Congo elikika munene faut ba kabolango ba congolais ba komi ko banga. C'est comme ça que bazo rebisa ba politiciens. Bino boza ko komi pesa na makambo ko swanaka tala makambo za koleka na mboka. Ce qui s'est fait là-bas. Est-ce que ça pena pona koluka kimia to yebite. Bande kebe baza ko réagir. Na ba ina ko proposer bino image au botala ministre de la défense d'abord nga zo représenter bateau délégation oyo ya kendaki na bango liboso ya population. Regardez, on se retrouve. Sens ya matembezi yetu. Tuko na depute wa Kinshasa Kiana huyu. Ni kashefu kakubwa. Munapiga tena mikono juu babiana yenu mwa bana bajua. Voilà. Tuko na depute wa Moba. Wa Moba Tanganyika. Anaacha kwabo anakuya maneno ya Minembwe aibebe. Tuko na depute wenu munakombanaka usi naye ache Bukomvi alete batu ya kwabo bachangane pamoja. Hii maneno tunaisema usi na Azarias Ruberwa, ache maneno ya Banyamulenge, achange Bafuliro, Babembe, Baluba. Na mimi niko kama takilima moja hapa, mitasema Baluba kati pale. Komsa tunakufungana sisi zote kama watu wanafanya kazi. Tuko na huyu depute naye. Attendez. Huyu ni depute wenu wa Fizi wa Uvira. Menaye anaacha mambo ya Uvira. Anakuya hapa. Msiseme tunaona hapo wetu, no. Hapa wote banakuya bantu yenu. Tuko na depute wa Kolwezi, capitale du cobalt. Anakuya hapa. Tuko aussi, je crois, voilà le sens ya X-Cage. Justement, Bomoni ministre de la défense oyo alati ba kakiwana yé wana ko présenter ba donner ministre de la défense. Azam ta FCC. Ministre de la défense a présenté ba député bango tout makamino sur Bomoni. Au nom ya Kimia parce que ba kende pe na Katanga ba kino sona gouverneur au Katanga. Donc ba lukande Kimia. Espérons que makambo ba les apona luka Kimia. Mais ba bazo ko mituna. Est-ce que bato wana ba yo ko vanda wana? Ba ko faciliter tâche na bato balingaka mboka weka bwana. Est-ce que ça ko pesa ba Rwandais pasté? Parce que ebele bazawana ba kimande kuna, ba utande kuna. Est-ce que baza vraiment ba congolais? Question ça ko se poser. Ba nationalité baza ko zwana, eza ya solo. Est-ce que mboka weza ko kena ko kabona te? Yango nde ba question baza ko se poser. Ba l'État ne fa répondre biso. Ba député national, pardon, na tibino na pluriel. Ba député nationaux. Bino bato dans l'Assemblée nationale. Musalo boseli ko sengeli bosala ko interpeller net ministre de la défense na kawana au population zuluka ba réponse na ba questionnement na ye sur dossier ya Minembwe. Aloba ouvertement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a motivé installation ya bourgmestre wana ya Minembwe oyo Bitakour aza ko fustiger. Ça fait des années. Vital Kamerhe a annoncé la présence moro ya ba soldat rwandais. A annoncé la présence moro ba soldat rwandais. Et le qu'il a démission à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que bateau balobaki armée n'a pas infiltré, bateau balobaki mboka n'a pas infiltré. Bah ça la peine ba source na bango. Bola nanu makambu député moko azaki na kati kuna Daniel Safou. Yé après ça qui message pas chef de l'État par rapport il y a via ba soldat. Ndenge ba soldat bazali sécurité on ceux qui allaient parce que ba soldat baza bien té. Alors il a dit quelque chose. Et pas il y a un président de la République Félix Tshisekedi Bolanda et puis on se retrouve juste après pour que Nathalie Bino suko son boyo kamarambo bana Kivu ba notable la voix du Kivu balobi. Retrouvez Daniel Safou et puis on se retrouve. Armée est comme un problème. Alors formation nous en avons, la logistique il y a moyen pour qu'on puisse en avoir, mais les casernements soldats en etimboa. Babomba ke na case, soka lingo bima ba dumisi, soit lingo côte à côte. C'est ça qu'on appelle les casernements. Nous, notre armée, le problème est à ce stade-là. Casernement, tika discours rebela. Pesa mbote, pesa masa no Canada mbote. Dans la place sudala. Yebisa comme si muzimbe. Tonga na bomona nena ola langa. Wewe, auto ayo. Yebisa masa no comme si muzimbe uzalia. Yebisa comme si muzimbe na Canada uzalia.
Un grand message na Félix Tshilombo. Tala, place Basoda Balala. Un grand message. Président. Hein? Félix Tshilombo, tala ya. Tala place Basoda Balala. Garder biso, bato bomba biso. Fallait to bandane na armée mais biso to bandi. Yoka place biso to bandi. Maison préfabriquée. Saut de mouton. Yoka biloko biso to bandaki. Fallait to bandane na makambo yo. Bon, pesa siko bana mai mbote ya Canada. Bazo pesa mbote la bala mai nyoso ina j'ai dit Félix Tshilombo, il n'a jamais été total. Il revient dans les camps armés. Vous va bengi Félix Tshilombo comme on a été. Voilà, wana Daniel Safou. Toujours hein nenga zalaka. Iniga son genre. Abetelo kuna betara wana. Azakuna, ba image to la sebino wana ya kuna. Ya est. Siko boyoka bato ba mibengi la voix du Kivu. Baza ba notable ya Kivu, baza bato ya est. Pona bango ndenge nini bazo komonela affaire ya Minembwe. Mingi ba benga ngo complot ya Minembwe. Alors biso to loba mingi te to tikela bino image boyoka son oyo ndenge bango moko baza koloba par rapport ya dossier oyo. Tant ozo kolanda émission oyo, ce que za congolais yeba ke mboka na yo ils ont besoin na yo pour que yondo défendre yango. Ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo, il faut la pour intérêt à la population. Dossier à Minembwe auto quoi approfondir en groupe, on va appeler même un notable. Il y a Sud Kivu, on va appeler même un notable. Il y a côté Wananyoso pour que bah expliquer comment va zomoner yango. Les patriotes, il y a des politiciens bah lingamboka oui. Oh bah ça peut être d'accord. Je vous rappelle que Justin Bitekoura a un FCC, mais il n'a pas été d'accord par rapport à ça. Batubaki ko installé Makamwana Azara Souroubero, ministre de la décentralisation. Il est du FCC. Et même il est du FCC. Quelques députés là, FCC, à part Daniel Safou Mdada la Mouka. Voilà, on entend Martin Fayulu, Babiloko Bandero Loba. Qu'est-ce que vous dites? Martin Fayulu n'a encore rien dit par rapport à Minembwe. Qu'est-ce qui se passe réellement? Boyoka Makambo Banduka, la voix du Kivu à lobby, et là sont de récupérer tout ça la bino Boyoka, intervention à Bango. Et puis on se retrouve. Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Congolais, Bisikanyos Bozali. Eza bino la voix du Kivu. Toye poto e bisabino réalité oyo le kanakati ya au plateau na Minembwe. Bande kolelo tozali tozali le 29 septembre 2020. Toye ko bisabino ke mboka itekami balkanisation ekoti. Donc préparons-nous à la guerre contre les occupants et les officiers de la RDC qui sont à la tête, les gouverneurs et d'autres. Réalité Zaboye. Mboke Tekami, il est vrai que Mboke Tekami. Et puis Félix Tshisekedi Kabila et M. Théo Kasingwa Bidje na oyo emengo emuke na bangonde bateki mboka na biso. Message oyo biso to bandija mobilisation. Boyoka kike il y avait une délégation du gouvernement et des parlementaires et na Kinshasa pour basa la évaluation o ya kotala ndenini bitumbezo kende zokande bayaki siko kopesa barwande mabele ya Congo o ya Minembwe officiellement. C'est une information tozui et lobike mutapesi commune Minembwe après avoir Félix Tshisekedi na Kabila kokutana na Azarias Ruberwa mutaye kopesa ngo azamisi dani gouverneur ya Sud Kivu Théo Kasingwa Bidje et notre Rwandais à la tête de la province. Et puis 10 ambassadeurs na secrétaire na ses représentants secrétaires des Nations Unies en RDC bazoze la bango lelo na Minembwe. Il y a déjà un fonds au babimisi déjà pour la kotonga balabala na Minembwe. Et puis ONG Acted nde ekozala s'occuper na biloko wana ba militaire belé de lo bakitisi bango kuna na ba avion pour na ko sécuriser zone nyonso oyo bapesi ba Rwandais. Il nous faut de savoir que eza partie à territoire ya Fizi, territoire d'Uvira et territoire de Mwenga nde Félix Tshisekedi Kabila na Théo Kasingwa Bidje bapesi ba Rwandais na kati ya mboka ya Congo. Toyoko bisa Congolais ke batu oyo ba proclamer bitumba na biso population parce que tokobondati ya biso oya suka oya biso akokufa nde tokosili sabitumba oyo soki biso tosili alors nde bakosala biloko oyo balingi mais
bayebaki mabele ebanda koboma bolelo te depuis kala, depuis ntango ya Ibrahim bato bakufela mabele ti lelo en Israël na Palestine bato bazokufela mabele biso pe toza prêt kokufa mpona mabele na biso toza na ebele ya koloba te yango wana bakongolais boyebaki mutu apesi territoire ya Minembwe azali monsieur Félix Kabila na monsieur Théo Kasi Ngwabidje 10 ambassadeurs il y a des pays différents bazozela bango na Minembwe et puis représentant secrétaire général de la Nations Unies pe bazozela ye na Minembwe ba militaire ebele bakiti déjà wana pona ko sécuriser zone oyo bapesi ba Rwandais. Voilà, tu peux bien déjà idée sur ce qui se passe na Minembwe. Bozala Kimia, toujours continuer à fouiller. Je vous dis sincèrement, je vous fixe rendez-vous, fidèles abonnés à Canal Congo TV. Dans le dossier Minembwe où nous allons fouiller. Toujours ça déjà ba enquête, toujours benga déjà ba tout ko benga pour passer biso ba information. To yebisa bino, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le vrai objectif poursuivi na bateau yo balingi Minembwe ezala occupé ndenge ezokoma lelo. Mais je vous rappelle aussi que Minembwe wana ekomaki commune depuis Matata Ponyo parce que asinaka décret moko oyo ekomisaki Minembwe commune mais installation nango ezui de temps nani pas sanya kiongo l'ancien premier ministre oyo ayepi makambo wana comment il s'appelle encore Bruno Chibala ayepi makambo wana avec premier ministre ayebi dossier ya Minembwe kwa signer pe mikanda. Alors maintenant, installation n'a pas déposé problème et où met le pouvoir à bourgmestre. Mais pourquoi bâtir bourgmestre au moment où là-bas ça barde, ça bouge? Bato bamonyo le la passe en or na bandekwana au bazako se réclamer ba congolais, bandekwana au bazako bundisa ba congolais, bandekwana au bazako luka portion ya terre. Mais tout ça, on va entrer en profondeur pour que toyeba quel est réellement l'objectif poursuivi dans ces dossiers par l'État congolais, par les groupes armés, par les pays voisins, par la communauté internationale. Je vous fixe rendez-vous, madame, messieurs. Bozala, ébélé, toujours scotché sur votre chaîne pour que Boye Barozwa, ma version Moussou, ou peut-être ailleurs, Barozwa Ngote. Canal Congo TV, c'est votre chaîne. Abonnez-vous massivement et faites même abonner les autres pour qu'ensemble, nous puissions communiquer sur l'avenir de la République démocratique du Congo.